Mashi. So boleki 20 bakangi bino. Yo kanga ye na babarabara mutu na lupango na bango. To zingi lupango mutu mutafuta. Tanzania tukosamba wana nani? Papa limbisa biso. Biso mibali tokomaki basi. Basi bakomaki mibali. Tobosana ike yo exista. Otelemisi coronavirus. Poye akubundisa biso na bakonzi ya mboka. Nzambe limbisa biso. Papa tokoye biso nini? Po ava biso tozala yo sozala nzambe. Lelo tango tozali pe yo zala kaka nzambe. Ata ndenge malade ye yo zaka nzambe. Mutu na mutu afukami azosenga mawa nzambe. Yango va evangeliste Claude Kalibwele salaka bisaki na sansi lokola soda akeibokila. Ozolanda soda akeibokila lati oya yebi bundeli. Ndala takisaki azana kati ya ngomba azolela nzambe pardon. Ata ndenge azotia ba mai. O mokile betaki mabaku ke atie mai na nzoto. Mai wana azotalisa nzambe kaka ndenge Izaki apesaki moko ya ye mwana. Ta nzambe atala bite na talaki motema na yo. Motema ya Walesa nde nzambe azotala. Na koluka pasi ya Kongo aza azosela nzambe répondre. Tango nzambe akoyebisa te mwana yoki. Na yoki kolela na yo. Na yoki ndenge ba musupe baleli. Na yoki okoyoka mwana ka coronavirus asali. Bonjour, bonjour, la Valentino, sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver une fois encore dans l'émission Nabino, les news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours un appel dans ça. Vérité universelle, ils auront un appel dans la vérité. Bon, ni pour nous bêter la histoire d'artiste. Biso vraiment to simaragnon, biso vraiment to sala comme ça. Na biso ninge singil kanene sarabino. Nzambalo la wa batela kingana bino. Asali sous ma casse, ça peut se sous ma casse, beaucoup de je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman. Aux émines d'énergie, balobi. Dio ya osé mine avec Benzema de la presse et Boutanis à la fort. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, la queen mad, la reine mère, la Zaradé, maman Micheline. Je dis bonjour à toi, Babi, moi, mon konzaza, mon kondi. Je dis bonjour à toi, Leslie. Je dis bonjour à ta place aux Ali. Babi, moi, la patron. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à ma copine Rite Omot. Babi, Moutassa, la Joyce, Sazala, Moutalat, Sarangé, Zarandé, Rite Omot. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à toi, Divine Kavir, à la maman de Manuel. Ma copine privée personnelle. Je dis bonjour à toi Naomi Bekanga, porte-monnaie magique ou ebisaka ba héros. Babi Fuwana yabisa héros yabisa na $. Je dis bonjour à toi Babi Linda. Moi ça moulaï ya mouinde. La reine mère. Barbie noire. Je dis bonjour à ta place des amis. Je dis bonjour. La bafan nangani so batuto balingaka Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse, hein. Parce que vous avez comment belé pour nalinga pe nalinga bino fort. Merci pour na batonyo so pesa nga conseil. Merci beaucoup. Bambo te kara na bino nyoso, hein. Balobi les news de Joyce ils aura toujours kawana pour nous ça musala pour biso to sala ka musala na biso ils aura vérité a to finga raté a pe to lo ba makamba ba ninga mabote a to lekisaka information soki to za na ba vérité na ba preuve yo lekisa ba information kana na ba les news de Joyce lelo no yambela bino papa Bongos o azali o asala théâtre ya mboka na biso boyebi bien lelo to luka to yeba abete la biso lisolo papa Bongo sa banda wapi donc abete so histoire ya vie na ye tina kokoma lelo tina kovanda na simba comme ça vraiment manzaka na simba ko umela na mouvement moko po na étape na bango le banda ko sa pe théâtre ngo cinéma yango le banda ko sa cinéma bazali ki vraiment te longwa ozonga appelle to meka to so ani masolo bele vraiment faut to solo na comment l'artiste comédien au babimi na sima na bango ndenge nini marche na bango eza bango mikolo bazo mona ni bazo loba nini. Bonjour papa Bongos. Bonjour Joyce Tumba Mukaya. Merci mwana Walesa. Papa Bongos lelo to yambi ombala liboso na émission na biso les news de Joyce. Papa Bongos to koluka d'abord to yeba papa Bongos abanda wapi.
parcours na ebanda wapi musa obanda na ko sa théâtre na âge ni na banda ko sala théâtre na âge ya 20 ans pe na banda kaka na groupe Simba lero naza pe kaka na groupe Simba mama Joyce Tumba mwana walisi charisme papa na papa bongo stole to ba na groupe Simba la royaka ou bien batu mususu ba femme mususu ba komeninga kombo ya papa bongo so ba botaye Bongolo Lokuli Bongolo Lokuli do yo zando ya papa Lokuli no mondire Bongolo Lokuli papa bongo obotama na Kinshasa to obotama na Mbandaka na botama na Mbandaka obotama na Mbandaka do yo zali na Mouta na ya na ya oui la roye na uta na province na uti na province ya Mbandaka na epe kokota na province ya capitale ya Kisasa oye na capitale ya Kisasa be titre na yo na sala kindambo na Mbandaka ndambo pe awa pe na continue kite po ba moyen zara kite ba boti pe bazara kite ba kufaki na zara kaka mbeya kinjamba sali lelo elombe azwinga nde tozana bino papa bongo la robi be titre na yo sukaki to ko eba papa bongo diplômé te akoma kite kuna okoma ki te na diplôme donc okata kito to ko bokata ki na ba 5e la waki to ko muno entraîneur d'abord na groupe Simba ezala randingi entraîneur na groupe Simba par avant na kendaka boma oui na fandi na yala na Kasavubu oui o ba yebi famille bamala bamala bana kinye do epa na biso wana baza bandeko nanga na vanda kina lupango wana na venir yala wana bato nyonso ba yeba kingai nazana art na nzoto tango président Lomba Lombo na groupe Salongo asali 4 ans na groupe Salongo bazo ba azaki engagé te nde ay kolongwa ay ko sala groupe na Simba ay ko sala ngona veninga na fandaka na eyala na Ethiopie na Kintweni bari moko kombo na Kintweni voilà na ba nini ni 98 na 98 oui oui tango asali Kintweni baye na Kintweni bazalaki na bandeko lipati Mabi papa chef Tito te nani Bodo Ser Mindondo pauvre Ser Mindondo pauvre Mama Thibault Marque Boluka ba Didier Basambombo tozake bazaki mo na Sila Sila oui. Sila Bisalu Sila nde président azwaki na ina petite sœur ayebaki mona moko amayele azana nini nde tanga sali groupe Simba azaki parmi oye moko penza azwaki OK la ruyo pe okota ngana kota kita na otiboma ndeko nanga moko abina kana zaiko nina lengi saka o boye bitanga wana zana mona muke ser nina zo bina na zaiko nina lengi saka tozalaki ne abisinga bi kende ko biselombe yo zale kanina tango na yebisi pe président tellement elombe za compréhensive et ayebaki pe nina apprécier comme ça na ye ndero baki azokinga considération quand même moninga artiste atindelinga leki na ye azwanga première répétition tozalika na fulu na kota na demande d'emploi te kaka bongo na bandi nano ne bandeli bayebaki ndenge ni bakopesa nga rôle te mais na kati ya fulu na se identifier si lelo ndenge on se identifier kaka okotaki kaka na groupe Simba moko ozo jouer ozo ki rôle nini premier rôle na jouer premier rôle nazaki figurant na pièce ya titre ya pièce ya Simba ya liboso zaki titre nango papa chef papa chef wazaki na mwasi pauvre Mama Thibault aoki bala deuxième femme Sila na village biso zaki ba danser ba ngazaki danser na Ser Mindondo ba Mabi biso nyonso tokende village wana première nazaki figurant donc nazaki danser deuxième rôle na eko jouer na deuxième pièce nde moninga na yo deuxième pièce ya groupe Simba moninga na yo nazaki photographe oyo azalaki pire petit ya Bodo elombe na Bodo baza baninga elombe ya voyager na poto et puis na kati ya
kotika mwasi na ye nga nazali ko surveiller mwasi na kangie photo donc bref nazaki photographe. OK, to mwana est-ce aux autres occasions na groupe Simba ngo za pa jouer pe ba rôle principal? En tout cas que jouer ba rôle principal na ndimité. Na zo occasion ana te ba rôle nyonso na bande ko jouer za ko captiver et ko za ki ba pesinga rôle moko eza secondaire mais nga na côté lokola principal. Façon nga na bande ko jouer ko pesanga tableau moko na ko jouer nanga et puis sikoyo scénariste idée ya ko bakisa sous tableau mususu. Ezali ko kendeka sous forme lwa principal mais ba koma pièce penyana principal na kumba bongo sike. C'est ça. Papa bongo comment na ba temps o nyoso sali na groupe Simba. Combien d'années déjà vous allez na kata groupe Simba? Toujours que de 22 ans. 22 ans déjà na kata groupe Simba. Na 22 ans wana to koyeba nini oyo yozui ya malamu na kati ya groupe Simba. Premièrement, il y a malamu na jui na éducation. Yami balé na jui musala oyo ezosala quand même lelo oyo mbanga na respect nyonso na considération. Soki nazalaki eloko te ngaki yambanga te et puis na jui relation na jui famille oyo peut-être famille on a botamaki nango et ezalaki munene bongo te mais na kati ya musala théâtre mokili mobimba bakomi famille nanga mutakotindelo elamba mutakotindelo boye bakabeli o voiture ezaka na nzela musala wana ndi ba bien onga na jeudi na kati ya musala théâtre. OK, na kati ya musala théâtre ba bien wana aujourd'hui papa bongo lelo de 22 ans oza déjà mukolo na kati ya makambo ya cinéma makambo ya théâtre na biso lelo komona baleki ba esima na bino comportement na bango ndenge bazo se comporter l'air bino mikolo bovanda kabolo ba ndenge ni les autres dépendre na ba temps na biso tozaki na éducation oyo papa na biso tango tobimi 22 heures même pas tokotaka na boîte na groupe Simba vie acteur eza contrôlé ya groupe Simba acteur nyonso azali adhéré na groupe Simba vie na eza contrôlé na public contenu ya leader na bango na comportement à s'afficher na miso bato tozali kotambola na discipline moko tozali ba enseignant toza lokola batei toza lokola te me batei totambola tozala ba exemplaire biso totambola même pas ba koleka na ba télévision ko finga ba mikolo ko finga bato non époque na biso mais ya lelo soki asimbi micro ba yambie akomi mukolo abakolo bato nyoso donc ils ont dépend de l'éducation pe mingi rébellion eza na bato bazobima ndeke pour moi nous azana ndako azana éducation ayebiki wana za yaya nanga wana za boye akoyi kosala mote soko moni makambo wana ezosala mingi bano yo bazana banzambe na bango mususu parce que ozo mona azana Saint Esprit ayebiki akwa tricher Saint Esprit te akosala mabiki ozolanda biso toza ba mikolo na bango ayebiki waza mukolo mukolo nyonso to aza na bozulu ko aleki te nga na kobotama na sagesse mais na bozwi te yokoli mba moko zwi elongoli mukolo na ngai te po yo zwi mbo mukoli nga te kotika quand même ko profiter na kimukolo na nga po gérer bozwi na yo mais ya lelo aza na facilité lokola télévision ekoma fulu aye abande manke masumu abosani ke yo epa masumu zata musukoko ta mususu mwana mais lokolo yeba ina télévision tout le monde a benga yo obande olobela masumu dans ce sens kokota to me camper kotikala na groupe Simba to me camper koyeba obeti lisolo lobi na groupe Simba bozaka contrôler mais apparemment to moni ke groupe Simba déjà biso nous tout à l'heure na musika to banga ngo parce que groupe Simba eza na ba règlement ebele mais il y a lelo to zo mona ngo disute to ebite so ba règlement na ti lelo ezaka loko ani ni zo mona te groupe Simba moi bana ya groupe Simba bolingo za esi sutende to ebaki bolingo na kati ya groupe Simba moi ba koswa na mike to ebaka groupe Simba ezaki groupe ata problème eza po boye bango d'abord eza facile po beba ke na groupe Simba likambo za mais tozomona bano basangani lelo
apparemment que soit na moi ba discuter mike ça raté na ndako mais ko bima liboso batu boye ils appellent bien ta mo natikala pe ko mona ngote yo tikala mona ngote non et pas na biso ngana na mukolo na bango oya za matato ezalaki moi ba mbilingo ezalaki entre Jenny na grande sœur na ye Jenny permettez osez mine comme les années Jenny na groupe Simba tozwana au Ginny, voilà. Voilà la bengue goût Ginny. Je dis bonjour à toi Ginny. Comment na Ginny moi bazaki na moi ndungu na ndeko na ye na grande sœur na ye Ixil Pechanga. Nga tikala mona ngote. Tikala mona ngote. Na tikala mona ngote parce que na ndimite Ginny a ko manquer ici pour ici la ya na ye. Peut-être ebite bonga na ndimi yangote na ndimite makambo oyo koleka ta mususu libanda baswani na coin babangi ba mikolo soko ba ye kotoyo ba loba na bango mais na ndenge na yebi éducation ya exil ndenge na yebi éducation ya Ginny o Ginny aza isu na Simba te alongwe Simba ya longwa déjà mais à participer à l'éducation ya groupe Simba. Comment na ekolonga na Simba mazo kanga toujours na bandeko na ya Simba. Et pas na biso ezala problème te. Tozana moto aza juriste estaraka maître Sukari elombe lubakwa kokambala roi de kokambala. Aidika biso tozaka ba camarade biso tuna bayana baleki me yo yeba ba limite na yo. Toza famille. Ngaso nazo bala lelo bato bakosala organisation fête baninga na ngai kaka bandeko na nga Sila, Irsile, Moseka Aziza, Belleville, bango nyonso babinde ko na biso azobala biso nde bakolo fête et pas biso ezawana eza anniversaire zolanda et pas biso to koli bongo elombe aidika biso ndenge ya ko vivre na télévision ndenge ya ko vivre na ba famille ndenge ya ko vivre ngai pe na mwasi nanga auto se comporter bien ala kisa biso d'une méthode na maîtrise ya makambo wana soki ko soit na eza lokola mbunda soki ebeti ata fête ba obeta ta na église te mona mkia ko koleka beti tomba to bakoyoka mais ebeti te pona occasion ya église ezalaki tote ozolanda ebite so comprendre ndenge na pesi ici oui na comprendre ndenge pesi ici na groupe Simba toyeba bino bozaki na toyeba bino te mais na groupe Simba bozaka na système obo ya obimisa liste okoki ko be télévision ezala ndeni système ya liste to ça ka bo recrutement na janvier recrutement ezaka janvier tu toke décembre toke ko pema siko to recruter o ba kota ki na janvier wana bando tala musala na bango pezaka nini to sala ka recrutement 3 mois ya stage soki aussi si stage na yo pour ko futa ba droit na yo aussi si stage na yo soko lingi o à l'intégrer na groupe Simba to continuer na yo année wana ti to koma tango to continuer na yo to zo juger yo rendement na yo savoir vivre na yo apport na yo ozolanda na kati ya groupe soki to moni nyoso wana soki oyeba ko beta mbunda te peut-être na kati ya don wana oyelaki na théâtre oyebi ko jouer te oyebaki ko yemba oyebaki po tozana tosalaka ballet tosalaka nini théâtre populaire théâtre classique contenu ka ba place ya monde to réduit moi ba activité mususu tozali na ba activité na kati ba activité wana na percussion ezalaki soki oza makasi na percussion mukolo tokosala makamba ballet bani tout ça oza utile oza déjà adhéré na groupe Simba tozo na ba activité belé toza wana lelo totikali basé kaka na théâtre populaire mais na kati ya théâtre populaire wana il faut yeba kozala rassembleur il faut yeba koyeba oyo aza mokolo na kutie ata na peli na yeba ke wana aza mokolo nzela ya zalaki ndenga na landi il faut na tosa soki o vivre biloko wana nyonso bien ozo jouer pe bien bato bazolobela ajouaka bien na quartier na bino po ozo refléter groupe Simba wana otikali acteur effectif à groupe Simba soki ozui ba critère wana nyonso za na mote yo musano songi kolingaka mibala bato ye na télévision pona kotiaka ba désordre bandako biso tokendaka wana po bato batalaka biso mingi basi ba influence ka mibala na bango tango ke kotia siko désordre na ba famille na bango biso to ba fanatique ba komi to réduit ba fine na biso
eza banda to banda oleka à époque na biso tango wana na bane wana soki kaka biso to leki na télévision neti lundi okoka ka jeudi bosisi rep samedi président bisino to kene pas ministre intel babanda ko pesa biso ba invitation to so kende bokebe bolie bolé na famille wana bokangi ba photo bozongi enveloppe mais lelo eza isute ko lelo eza isute po comme tenir mboka na biso kan lelo ndenge social lelo social est comment mbulu photo continue na kata liste na kata liste wana soki osana ba critères wana te ndio mona kana fin de l'année fin de liste bimi po tozongela ka répétition na janvier avant ya po tozana bureau soko moni ke na ba critères wana basali ba analyse ba benga ka biso ba formateur ba cadre ba bengi biso ndenge ni na vivaki ndenge ni atambula ndenge ni atambula ni rendement ndenge ni na ba pele abato te ye aza bien na société ye musani songiso ye musani ko simba bakisi ye musani boy ye boy te aweza boy te aweza rokose ya inga kasanite te komboni zate soko yo kuti komboni te kende na maya mane babi soko yo kuti ku ese beaucoup comme ça tout ça papa elombe te ke adimna un peu likamba liste fo babi ba misu babi ba longwe groupe simba likola likamba liste a travailler expliquer wana ndenge na expliquer wana soko tosi eza lo babo ke ko sala examen soko zuite. Ok, comprenez que tout à l'heure, l'autre est papa bongo, ça, bongo soit c'est pesa camino nanda, bongo soit c'est pesa camino vraiment la banzonzi partout vous allez papa bongo. Tout le monde a commis mini na banzonzi pourquoi? Biso to banda simba, to banda na ba producteur mba moko. To yebana na poto ezaka na nzonzi ngite. Ozolanda ba producteur ba yaki pa na biso mbula. Ricardo Lumbu ba bele ba la diba nzonzinge eko ya oui soki ozotala na couleur TV nzonzinge ya babongosi ba lokwa ba lwambo nakoya olekaka na télévision pa mate nakolekaka na sina sali kombo nazoya olekaka pona mbongo pona zana mwasi nazana bana nazana ndako pona lekaka kana te bino na Congo wa biso ba africain ba mona mutaza na mbongo fu mutuka ndako bien bana na bien tout ça compte bancaire nga boyebite eloko kutu te 00 kuna parce que na ya aka kolekaka trop de visibilité trop de problème awa pena kina soko yebi et pas ba pomba na bato makasi nde batinda ko kendo samu soki yo yeba mettre ba oli ate on dirait yo moto ko saki bango jeune hein you pense bimi journée mobimbo baby c'est énergie na yo hein oxygène on zamba pesi yo feli o sali musala olongoli bango ba stress yo le kisu na nzela ta moi 10000 ba pesa kio okoma na nzela ba mettre ba kale yo toli atentela le kio to sera ki bochaki mesiri ya mutu ale kino atikali wa le kio ya sara ki boy siko pona za na ba dérangement na te na yaka kaka oyo ko pesa nga moyen oyo ko edenga na sali na na ta ya visibilité sans intérêt te ozolanda lelo mutu mususu nzonzingi susu est-ce que nzonzingi eza souta ba nzonzingi ezali parce que tout le monde a bagaga c'est ba nzonzingi ba osa mikolo yo nzonzingi eza souta nzonzingi eza te po ko sangana wana eza biso moko ba congolais biso moko ba comédien toza ko sala ba auto production biso moko ozolanda biso moko toza ko se débrouiller ofungoli mwa site na yo obengi bandeko na yo ndeko na ngabo tsanga mwa maboko lokola ba producteur soki ba débrouiller kala ba alaki ba simbanaki soki ba lobili ba moko atofuta bongo 600 ba ko uta ta 50 oya utimboka boy mais soka ye bango bazaki ini des fois zaki pa biso po biso zaki imité banda oyo ka bango te to banda ko yoka na biso te tuna utawela ka intérêt na ko nini sala ke boyo kana te eza orgueil o babili milité précède de la gloire mutu aza ko mikitisa azaka na ta ya koyoka ozoka l'union fait la force lokola tozalaki unité oya moni boniko ngai so ya boy sa bo pesa ngai ba problème ngana na ndako yemuta o régler ngana ba lolendo papa donc akabomio ndoka nde azoboma ba kimongo lokwa bongo si baze beleti balianza babimi so bongo sa boy zo alianza zwa bose
Moni ke bongos azana banzela na ye, bosi azana balinye na ye, lianza azana balinye na ye. Pour baza baleki ya bongos. Zuwa te, kanda te, soki bongos amona lianza amona bosi, akoka bia na koli quand même. Aza pe na baleki. O bazo ya pe ba otika na musala. Eze sengo mingi toleka ka inapercité. Omoni yango wana public na biso pe baza ingrat. Biso bato to sepelisaka bango akobenga otango oza na visibilité. Soki pe ozomona na te même pas pe. Soki kaka komo zonga namoni ke na osala mosala ngo gratuitement. Vo mena suka na ngaka ndenge na saka na Kinshasa na za engagé na groupe Simba 10 francs na zwaka ta eza 500 francs. Mais esika oba considérer nga nazozwa mwa quelque mwa muke musala. Mais wana ya kusangana bozo sepela na komona bato ebele. Mais histoire oyo benza histoire bato balandi ya makasi penya na mona yango te. Notre président alobi kende siko ekozala na intérêt ya musala na yo. Soki ekozala bien pona yo sala. Soki ekobenda yo odinda pesa mayele. Soki bandimi sala, soki baboyi tika. Nga naza acteur de formation. Naza enseignant. Naza comédien oyo naza bouffon te. Asaka bouffonnerie te. Ozolanda biso sala télé grammatique. To te ya bato. Ozolanda bona moment wana nakoza ka trop visibilité na nga zo apporter quelque chose. Message, éducation. Oui. Ozolanda na sali comédie après l'été na suka. Omona ukwa olekisanga ka boy olekisanga na rôle moko boy osesinga buzoba na bato bandimela nga goite abongo sa komo sasu ba biloko omoni ke na kende ki mingi penza na biloko mingi wana mais ezana bande kosusu basaka ba histoire bien soka bengi singa soka kanisi ngai kite place bongo sipe soka kende na ngo boy ekozala bien ba public na ye ba kosepela. Ok, tozoko baka na kati émission na biso nde kana esaki bino lelo to yambela ki bino papa bongos boyebi bongos wa sara musala na yo asepesaka bino papa bongos to koluka to yeba relation yo na ba artiste comédien mususu bien kitoko yo za na problème te barrière ezate ngai d'avance ko tu yeba kana comme évangéliste na yebi ko comme évangéliste to glisser pe wana to kokota pe wana to sisa na na ngambo to zaleli papa bongos komo na baleki na bino o bazo se comporter mal. Conseil nino ko pesa bango soko ko stala théâtre na baleke ba esima na bino. Na ebisa que peut-être to sisa to epengla ki ngo penda bien. Oui. Mwana muke oya simi mbongo ebele. Tala caméra vraiment moi conseil boni ko simi mbongo ebele mingi akufa na matoi. Ozolanda. Oui. Na âge na été asimi mbongo ebele. Mwana muke akomi ko bima na yaya na ye akufa ka matoi. Ozolanda. Kozala artiste eza ko dépasser ba limite te. Baleki ba botambola bien. Bolanga ka banzela biso soki lelo tozali. Ata nazoleka na télévision mingi te, nazoleka na internet mingi te, ikoloba te ke musala na ngesili. Musala na ngeza po mutapeki nga ya nzambe adefisaki ngai te apesaki nga na survivre na se ya moi. Eza donanga, eza destiné o nzamba tinde nga na se ya moi. Bo banga nzambe parce que tant oyo coronavirus azpalisi bino nzamba tiki coronavirus esala poke mutu nyonso ayebaki nzamba existaka po tokomaki na ba débordement mibali bakomaki kokoma na ba mibali basi bakomaki kokoma na basi mais batikala iko banga nzambe te bo banga nzambe soko zo banga nzambe mutu apesi yo don wana po bayambo lelo na internet eza nzambe ne mutu apesi opportunité wana boluka bongosi tanga cheyo baluka yo apesi yo mokili balinga yo apesi yo bato balinga yo zala na relation bien na bato wana opesi bango musala bazongiseli yo esengwa musala na yo bafuti yo na musala na yo touche à tout botika basi ya bato botika kofinga mikolo na télévision botika bobanga nzambe to sangana ka président Masumu na association pesa
message na ba président groupe ba benda bana matoi internet eza site o ya ba lié ya ba compte à rendre te tozola muka toza ba enseignant toza na bana to finga ka bato na télévision te to finga ka bato na ba internet te ponga na ebi na Europe bato musu batala ka internet bazo développer de ba ola sa qualité ya misala bango me basala ngo te pona ba polémique pona ko lekisa mitakala te ngai bongo si bayebanga pona la lekisa mitakala te pona linga basi ya bato te pona finga ka bato te boyebinga kana musala nanga bino pe baleki boyelanda pe boyebanga bobenga baleki nanga na simba benga mukolo pona musala nanga respecter musala era répétition yaka 8h yaka 8h era tournage yaka 8h yaka 8h ko beti sabaninga mabakute baranking na bitumbo ekomi lelo liwana ba théâtre eza na ba comportement na bino boya yo yebi déjà mukolo boko tourner ya azawana mais yo zo ya na sima po yebi ke yo mikolo ba obenga yo intel o diminuer na mukolo wana Saint Esprit o separaté ozolanda ta musunzamba beto kanda nzambe betio pa ote bayinana o atira ke poison te bato tozoleka na télévision soko beli maladi na yo ndo sala musala na yo yeba ko s'organiser yeba ko ke na centre moko yebaka olandelaka soin ya nzoto no bien botika via internet obeli mwa maladi muke pa oyeko bisa internet o lara kinzala pa oyeko bisa internet boza ko se livrer sans le savoir pardon nzambe penza alimbisa bino baleki nanga pardon bakulutu baninga tosala musala na bomoko pona honneur ya mboka Congo soki omoni lelo musala ekomo kita pona ba polémique liwe ye na monde ya ba artiste eza pasi bino bato bomesai na miso ya bato bozo sepelisa bato bozo kufa va eza vraiment pasi na beti vraiment c'était to banga nzambe o pe baza na ba groupe te bosa adhérer na ba groupe po toza ba enseignant ezo sala pasi bana mike ba chroniqueuse ba journaliste ba musicien ba comédien oleki na émission ba pesi micro lokola ba yambaki okomi mikolo ba walesa okomi mikolo ba elombe okomi mikolo ba président de la république ozako oze ko ba makambo eza na ba limite na ozo dépasser c'est pas gentil bobanga nzambe en tout cas conseil na kopesa bino yango wana po biso tozaboy eza pona ngolo nzambe corona pe yango wana te biso ko discipliner bato j'espère bozongi na nzela. OK, merci papa Bongo. OK, merci papa Bongo swana boti ko landa papa Bongo ça sili kopesa conseil na baleki bayaye onyoso basaka musala moko papa Bongo stoko tanaka mikolo yo programme église eza ndenge nini po to que pasteur aza toujours na ngomba aza na ba prière o nzamba pesaki programme eza ndenge nini programme eza mboka mokilebeli mokilebeli esiko biso to tshaka elika ke soki ngai na beli na Kinshasa na ke na Suisse nzele zate kuna pe na Suisse bazobela yango nzambe sikoyo atalisi kanda na ye lokola bao balukaka pe batambolaka na kobanga ye ngonga ya koyeba basali ya nzambe yango eko kipo aneo eza ane ya grâce aneo ya kolakisa makambo tu polele bao ya ye na bao ya yete eza na politique eza na ba église eza na ba théâtre eza na ba couche tout nde walesa évangéliste Claude wale ministre ya défense ya Jésus-Christ akoti tango mboka ebeli moment na ye ya kotelema yango eza te ka pona ba dimanche nde bamonaka walesa tango mboka ebeli mosala ya nzambe akoti alaki saki alobi papa yo lobi ke opesi procès na mokili nani tokozala na avocat nini tokosamba na yo avocat akosamba na nzambe aza te donc toza basumuki ye atelemi lokola nzambe apesaki message wana mpona koyebisa bana nzambe nyonso mundele congolais africain mutu nyonso monde entier kanda ana ekiti na mboka nyonso corona eloko moko te sata asalaka esurprendre nzambe nzambe ayebaka oui lokola nzambe ayebaki corona ekoya po ke kanda na ye emata na nzela maladi wana esprit wana eyaki na kati ya corona papa alatisaki
azolelela nzambe pardon yokela mokili mawa po biso nde totelemisi biso po tosala elongo mosala nani akoki kosenga pardon wana nani akoki kolela yango wana c'est le moment oyo basali ya nzambe bakoki kosangana apte walesa sali mosusu akoki kosangana baye mpe na stade bakoki kokende mpe bisika bazali na baeglise na bango totelemi tosali ata journée moko biso nyonso bapekisi makambo barassemblement landanga bien pasteur na pasteur na commune oyo azali na bachaîne na ye ya télévision chaîne na biso ya télévision toyokani kaka dimanche soboleki 20 bakangi bino yokanga ye na babalabala mutu na lupango na bango tozingi lupango mutu na mutu afukami kanda nzambe tokosamba ngona nani papa limbisa biso mibali tokomaki basi bakomaki mibali tobosanaki ke yo existaka otelemisi coronavirus po ye akobundisa biso na bakonzi ya mboka nzambe limbisa biso papa tokoye biso nini po ava biso tozala yo so ozala nzambe lelo ntango tozali mpe yo ozala kaka nzambe ata ndenge malade ye yo ozaka nzambe mutu na mutu afukami azosenga mawa nzambe yango évangéliste Claude Kabundu alesa alataki saki na sansi lokola soda akei bokila ozolanda soda akei bokila alati oyo ayebi bundeli nde alataki saki aza na kati ya ngomba azolela nzambe pardon ata ndenge azotia bamai oyo mokili ebetaki mabaku ke atie mai na nzoto mai wana azotalisa nzambe kaka ndenge Izaki apesaki moko ya ye mwana nzambe atalabi te natalaki motema na yo motema ya walesa nde nzambe azotala na koluka pasi ya Congo aza moto ya compassion moto ya bolingo azolinga bato na environnement na ye moto moko azalaka pauvre te moto moko alalaka nzala te ntango mokili ebeli akokaki kofanda te alakisa quand même capacité na alliance aza nango na nzambe nde akotaki na kati ya priere wana soki mpe bamosusu baza na saint esprit bakota mpe na kati ya priere wana ke na temps oyo eza na batemps ya kosala presque jusqu'à maintenant ngana kopesa jour te akotelaki bajour te azozelaki ntango azobondela nzambe ntango nzambe akoyebisa te mwana nayoki kolela na yo nayoki ndenge bamosusu mpe baleli nayoki okoyoka mwana ka coronavirus asali nini akei siko biso siko tozwi mayele tobia bato bazwaka mayele na ntango ya pasi bato balukaka nzambe na ntango ya pasi yango nzambe apermetaki pasi ye ya po biso ebele na mindele toyeba nzambe existaka yokotala mutu mundele ozotekela mbwa héritage ozokende kobalisa mutu mwana mwasi lokola yo bwe na mbwa siko mokili yango eza ya bino mbwa na mutu to mokili eza ya nzambe yango moni ke papa aza na kati ya bapriere oyo bakosoutenir ye na kati ya priere tosambela ensemble eza likambo ya passer te ya baranking te ya baguerre d'esprit te oyo asalaki boye mpo nini yo oleki na télévision ozwi mwa mikolo mibale misato impact no koleka na télévision ou bien na internet mpo na kokritike mais sala oyo ekosala bien oyo apporte na problème oyo bato baomona mpasi opesa eloko oyo ekosoulage mitema bato vie ya bato yo ye na télévision kokritika asalaki boye mpo na nini est-ce que mutuni ezosala est-ce que bon moto ezali est-ce que oza na saint esprit mais soki oza na nzambe no mosusu botelema kasi bosala ndenge asalaki te bosala oyo ya bino bosala po botelemisa coronavirus comprendre donc papa aza na kati ya mabondeli biso mpe toza na kati ya mabondeli oyo eza temps ya distraction te papa aza na kati ya mabondeli biso mpe toza na kati ya mabondeli bana nzambe nyonso baza na kati ya mabondeli bozongela nzambe azali mpe nzambe azoexiste. Ok, merci wana bauti kolanda papa bongo sasili koyanula be daba biso topesa be ba question ba réponse ezaki aye ba question ya biso. Merci papa bongo, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Moi bambote na batonyo so balingara yo moi bambote pe na batonyo so basungara yo moi pe liluba koloba pona épidémie oyo eye na mokili bolinga ka nzambe boza na distraction te. Mes condoléances na bandeko babungisi bandeko
na temps oyo topeli na pandémie ya coronavirus mawanzambe kitana bino bango bakufi vie ezo continuer biso totikali tokolisa kobanga nzambe pe tolinga nzambe mes condoléances na bandeko ya Paris bandeko ya Belgique bandeko ya Italie, États-Unis, Amérique, partout dans le monde entier. Mes condoléances na bandeko yo ba yebi bongos pe ongana yebi ba pufi mawa mingi nzambe azoka lokumpo yende mutapermeta kezara bombo marechara mo nzamba u misayo poza papa social l'aigle de Simon Kimbangu ye tango atombola tango baobela kaka l'aigle de Simon Kimbangu atombola kaloboko babwaki la kasoite soko bwaki ekozongela yo marechara mo mobali ya mama Bobi Lokota Mama Bobi na kati ya Matesta binonde bwa ba couple moko exemplaire papa social Sœur Grâce banga kanzambe tika kokosa kabaka ezara bien te sœur oza mwana nzambe okolongola marechal okolongola vraiment eza bien te sœur na reproche bwepo obanga kanzambe Sœur Grâce hein kokosa eza ya bana nzambe te en tout cas sœur bienvenue papa José na France puis sœur nanga Maxi Bondowe Janifai et puis la Brine bande konyoso sœur Lili Akele na kati Autriche mwana walesa sœur Dorcas Tabita mwana walesa sœur nangai Melissa bana walesa do bana walesa nyonso bana nzambe nyonso ba fanatique ya bongosi nyonso nzamba batela bino na moma oyo na kati ya confinement nzambe na ba esprit ya lola babatela bino tokutana na mikoleko ya nzamba pambola bino toza pona bino to sepelisa bino boumela kosi kayumba Willy Class Belisa de Bundes petit nanga Tiffany Dangwe sœur Tiffany Dangwe en tout cas Pamela vous êtes béni. Ok, merci Papa Bongos, merci beaucoup vraiment pour notre invitation à Bisso. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Les lots vraiment on a un bel akibino Bongos qui n'enga beti ma solo, n'enga to solo vraiment. APCP conseil pour la pandémie oyo et côté na mokili. APC vraiment conseil assembly hein pour mon avenir qui assembly vraiment et Vanjo à Papoli vraiment assembly merci beaucoup à toi Papa Bongos. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman hein, Babi Ozemine Énergie. Je dis merci à toi pour Namsa Toko. Merci à mon boss Maître John Moté, ma maman Micheline. Merci à Lyon de la paix. Merci Ozemine Énergie. Merci beaucoup à mon boss Maître John Moté, ma maman Micheline. Merci na bande konanga nyoso bazaki nanga lelo na moni mignon de la presse na Rachel lelo vraiment nazaki na bango merci beaucoup. Merci beaucoup et je dis merci beaucoup à mes copines ba o nazakana bango babirit omoti couleur plus option. Merci à toi Divine Kavira la maman de Manuela Linda moi Popia Mukolo Naomi Bekanga porte-monnaie magique babi yangande bango wana bato nazakana bango. Merci vraiment la bino nyos boninga les news de Joyce. Merci vraiment la muto vraiment sala ka émission o sala a CP sarabiso vraiment na réalisateur pour tout le monde vraiment émission evandi hein Believe Ngabeni. Je dis Believe Ngabeni. Je dis merci à toi beaucoup vraiment. Saka Musala Nenge Zalaka. Je dis merci à vous YouTube et ça pour belle au revoir.